éviter voilà qui serait dit présentant au champion match avant tes pigeons de sanité et c'est que la malaïka hein de sanité hein donc Marie-Pierre c'est que la malaïka de sanité présentant toujours champion donc mère Nabiso Nangola maman Joséphine Fodiangani donc ya papa ga de sanité idéologie Nabiso toujours ya présentant au camp ndenge zalaka. Il était comment quand on est tous au PSN vous avez Bayuma donc idéologie coup de chapeau dans Londres hein donc biso to basu to ba to sola na tongo si do tongo na ko sola eta mungo na ngwe pesa so solo bona minito ba mimi na biso côté comme un kafu na ninga muketi to ba yake moi muke Charlotte Pigeon Ibrahim Yanzame na los bana Londres makama onde ya ngulu kuti abi pena na ma gloire ndinga ai pena sur le terrain et moko pena comprendre que je suis un kafu danger sikoto pesa ntango ni sito pesa sango déjà yango na se kipe komi tozozela kaka masola ndenge ezalaka beyaya tozosala nonkafu ya tembe nonkafu wana ezali ke bana Londres tout ndenge oza boza décide tobwaka bino tro aningi na jeune buluka mpe na banzembo na bino sa te yango mona esenga ete nomwa polise elo tobose te nyonso bokozango kaka bokomprendre ko yani po mwa changement eza kotulu tosango batretien akobongisa mwa place pene eza pakebo obozwaka banostalgie wana te yango mingimingi akoloba eza nango te nga nazalaka toujours kaka wana nde nabaki nasola déjà bongo masolo mosusu eza suwa masolo eza te yango moniki ino tobeka Ibrahim Yanzame na nyonso na kati ya Londres pas de pati moko te di bino tunde koza bongo alaba nde siko tokende siko na idéologie ke pesa ntango champion inte toza wana mpona anniversaire apesa ntango 32 ans ka nde tolaki 32 ans apesa ntango opesa ntango ezali nini kafu na kafu eza compagnie eza entreprise sikoyo bino bozwa na idéologie ndenge moko tosenga toujours ke bana mai baza wana biso tu toza bato akopesapesa ntango obosati ke mpeve eza kaka place kotikaki biso Mama Charlotte nyonso pete balobi nyonso eza pete epai Ibrahim Yanzame nzambe na nyonso